Mbote na balandi nyonso ya magazine to komi wapi. Magazine to komi wapi kande boyamba on a bandeko na bandako na bino comme d'habitude. Ça dit awa ndako nde tolobi keno magazine eza polele parce que salama na cité pona koyamba ba doléance ya bato nyonso. Yango lelo ba mouvement citoyen na kotuna. Balali pongi est-ce que o bandaki ko luka bazwi yango esengo bandaki ko senga na peuple ezongeli bango nde bafandi. Mais ton moni moko ya mouvement citoyen bana mboka ba bimi balamuki ba bimi se bango initiative nde ba elelo to yamba bango mituna eza ya biso mais komanyola to réponse eza ya bino peuple o bakolanda biso yango na yambi bango na plateau ya to komi wapi comment na bino comme si moi mali les ali quoi te lolengo yambi biso epa na photo za nisongo po ato ali na to komi wapi yango ete to wana esongo ya makasi mais to mona bino na balabala toke mambo ba refouler ba congolais bino botelemi comment bino na balabala mambo ba réclamer ba petit commerce mais c'est que nini bwana ngo parce que on dirait boye tout fait baninga nyonso point te omoni eloko moko eza important na vie photo e ba ete moto oyo akobunda pona ye moko na oyo akobunda pona peuple congolais différence ezaka esika wana soki okomona biso na makambo to tukotanga parce que wana eza moki otangi ezali tellement ebele biso lit na biso ezali pona intérêt général ya peuple congolais yango okomona ete toza na droit chemin wana ti kino sikoyo bato mingi bandaki kobunda bitumba ya Kabila kende yango moni ete ifo balala mais ba oyo ba kobunda bitumba Kabila kaka kende te mais Kabila kende mboka esengeli ebonga pe unité nationale ezala yango moni to wana terrain soki okomona ba imboka biso mouvement citoyen bana mboka toza toujours na terrain za po ete tolingi ko ebisa na peuple na biso no tribalisme eloko to ko senga ezali unité nationale pour na to consolider la paix et démocratie ya malamu na kati ya mboka na biso. Est-ce que relation ni entre bino parce que tout le monde mouvement citoyen moi na mboka tout le monde koto magazine moi na ko lupango vous avez une relation moko parce que tout le monde est à peu près nani aibi nani ajelo kwa nani moto aibe loko ya moto azate pe moto azui loko ya moto azate parce que biso nyonso il faut te ba ete to aliba na mboka tango to kwa biso to aiba mboka biso mboka ezali ya biso kimbango azali koko na biso azali pe ya bino biso na bino to ali bato moko to ali bana ya Congo ali mboka o appartenance na biso nde ya même nation yango nde moto eko sangisa biso moto aibi moninga alite biso to ali bana mboka bino pe bozali bana mboka Congo ezana ba ressources nyonso tu soki lelo Congo ebongi ba congolais to komona vandi na Belgique avandi na France to api ba kozonga awa pona ko exploiter o ezali bozwi na biso na kati ya ekolo bolingo ya okanga drapeau ezaka symbole kana ba mona ngana bililité est-ce que olingi pena mboka na yo ndo lati drapeau to ezaka symbole ndeko mopandisango na ko ebisa o soki na lobi na monoko ezaka maluba po ekoleka nango mais ba bilili ezali oye kolakisa ete mouvement citoyen mwana mboka elingaka drapeau oyo biso to ayiba eto telemeli ba étranger batika petit commerce na mboka oyo biso tozali ba oyo ba telemelaki ba angolais batika ko maltraiter bandeko na biso naza si boza na bilili boyebi yango biso bana mboka tozali ba oyo pe balobaki ete bandeko tokende na machine à voter mais l'essentiel ndeko Kabila za la candidate soki lelo boko ba alternance et aller à travers mouvement citoyen mwana mboka komona à travers biso neti sekedi azwaka likanisi ete nandimi machine à voter na kokende na machine à voter mais consigne ezali ete ndeko Kabila za te pone ali plage sinon te tokobakisa ye ba mikolo ezali biso mouvement citoyen mwana mboka nde tobetaki mbela biso pe ba eto defendaki ba journaliste tango baboyaki bango bapanza lisusu sango na tango ya maponamia biso mouvement citoyen mwana mboka totelemelaki c'est sac nani ayebi likambo te biso pe mouvement citoyen mwana mboka tolingi te avant ndenge mokonzi moko alobaka avant l'indépendance est égal après l'indépendance tolingi eloko wana ezonga te yango biso tolobi ete avant l'alternance et après l'alternance te yango to telemeli makambo tobi non au tribalisme ndeko mopandisango mouvement citoyen mwana mboka ezali ba oyo
bazali ko bunda poete mboka Congo ekende likolo. Eloko nini etindi bino lobo sa mobilisation ya keno mutetela muluba boye muluba mukongo aboye muto abandundu akoma ba Congo te muto abandundu akoma na Équateur te. Na koloba boye ndeko mopanzi sango webi ete tobundi ensemble pe bana mboka bazwi pouvoir kasi kozwa pouvoir ya baimboka esengo ya basusu pe yango pe ebotike ekotsa tribalisme oyo tango mapondami onde leki yango to constate te tribalisme oyo komaki na se parce que tozaki pena na unité po ete tolongola bayebandaki kokamba biso liboso na ndenga mabe bandeko mosusu esi balati tribalisme batribi nyonso ekomi na bokabwani yo biso tobite tobenga bato nyonso toyebisa bango ete mpo na biso tolonga malamu tobenga na bangunya ya solo esengeli tozala na boyokani lisanga soki tozala na boyokani te tokokende mosika te yango moni mouvement citoyen mwana mboka tolobaki non au tribalisme tolobaki sensibilisation de la population non au tribalisme ndeko tobandi yango na niveau ya Tchangu ezalaki choix moko ya hasard te parce que ben incident majeur ezalaki kuna tokei tobandi banda kote ya ba maluku kuna tokiti ba Kingasani ba Pascal marché ya liberté tokei ti na Njili Sainte-Thérèse ba image ya li ba bilili tolobeli yango toyebisi bato tobima na kati ya tribalisme poete bangunya ya république baza koluba ete ndenge bango bakaboye na tribalisme koti na kati na bango tobongisa mandoki to tokabola ekolo Kongo ekoma mibale na yango biso bana mboka na sagesse o nzamba pesa coordonnateur na biso tobengaka Delorme ya Kioposhi alobi ete esengeli na biso nyonso tosangana towelela totelemisa makambo eza koya parce que soki tomoni mosika te tokoriske tokabola oyo ya biso mboka mabele oyo batikela biso yango moni biso totelemaki mopanzi sango tolobi ete tokoloba non au tribalisme ndenge komona tokotambolaka mpona koyisa bato batika tribalisme quelle que soit ba opinion politique na biso mais tribalisme ezala na kati na biso te likanisi bozwi peut-être bozana mutu moko main noire na sima po amoni biso na Congo ekoma ata moto asali likambo ya bolamu moya bato batelema ngwi basoutenir eza te po eza na makambo ebele bayala muki na tongo asalisi bamama basomba mapa bazwa ba bassin nzoka politique aza na sima na ye bino bozwi mutu moko na sima te na koyebisa boye eloko ya liboso olobaki ete eza malamu te d'abord komona ndeko na ngai to mama na ngai to tata mwasi na ngai quelque part baye bamenace parce que oyo ezali na kati ya mboka na ye eloko totelemeli yango ezali mpo na baincident ya bongo ekotaki na kati ya ekolo tobi non mouvement citoyen mwana mboka tobaki nous sommes là pour la défense des intérêts des Congolais et bongo boni tokotala makambo oyo tribalisme elingi ekota na Congo mpona ekabola mboka toloba non au tribalisme biso nyonso yango tolobaki non au tribalisme souci na biso topanza sango nango partout lokolo komona biso touti na rond-point ngaba soko keyo koyoka bamama bapapa bayambi message oyo na esengo balobi ete tokolukaka marche de santé te tokoluka marche ya boye botia yango marche boloba non au tribalisme na marche mais biso tokendaki sensibilisation bato bali na société unité nationale ezonga yango biso bana mboka tobaki tobanda no esika wana tozongisa d'abord unité nationale oyo ebungaki na likambo utikoloba ya ba sponsor to banani baza sima na biso na koyebisa o bilengo biso tozali toali na moto moko te na miso nzambe oyo azalaka na sima na biso pa apuyaka biso bamakanisi na biso pe ba evre na biso tokosala yango na bamoyen na biso moko oyo tozali na yango ba 100 francs na biso mingi kati na biso toali ba étudiant totangaka tokosanganaka na mike oyo tokozwaka nde tokosalaka ete tobongisa ekolo Congo tozongisa unité nationale to réconcilier peuple congolais to réconcilier même ba politicien mboka na biso batika kokabola ekolo na biteni mibale biso bana mboka tozali na moto te na sima na biso oyo akotya biso maboko akotindika biso azali te
na yango biso nde bana mboka toali na ba difficulté belo tokokuta nango na terrain toali pe na souci ya kokoma na ba province biso ndeko mopandi sango lokola na ba niveau ya Kasai kuna lokola tokende na province orientale lokola tokoma na ba Katanga na ba Nord Kivu na ba Beni na ba Yumbi esika au tribalisme eko continuer kasi makoki wana nde yali oyo ko manke mouvement citoyen mwana mboka na yango toyaki pe awa na profiter pona kosala appel na bato nyonso bakozwa mokala kolanda biso ba nationaliste ba patriote yo za mosika na mboka ya mikili ya poto yo lingaka Kongo ekende liboso yo lingaka peuple congolais akabwana te yo wana yoka biso tokobeta mbela tia loboko na mouvement citoyen mwana mboka tokende bisika oyo olingi to évangéliser liloba oyo ya non au tribalisme bandeko biso bali nekolo Congo bayoka biso quelle que soit ba opinion politique tozalo be na bomoko pona topesa nzete na baini ya Congo pona ete bazali déjà ko bongama na ba stratégie na bango lolenge nini bakoki kokabola ekolo Congo na kende pona moni bilongiza mwebele na lingi na tuna mwana mboka tango bukangani liboke boye a est-ce que bo contacter pe ba pasteur po bango pe ba lobaka keno nzamba apesa bango musala est-ce que be église ba papa wana oyo bazwaka basi mipiko wana babi bazoteya bango pe bazo mériter kosala évangile oyo est-ce que likaniswa na pe ekoteli bino to boyiko profiter na etando ike oyo po balandaka TV na salon mutu nyonso alandaka information bapasteur pe bavoyageaka na mikili ya poto kosala bakampagne okoloba nini na oyo ngai na bakiseli na likanisi na bino. Merci mwana mboka komo na ngeza mwana mboka amigo lokufi na lingi na bakisa boy na lalo baboy na question tuninga na ba église je suis to mona tribalisme ekoti makasi ti na ba église to moni tribalisme ekoti makasi to lingi to sala boy to sengi ba pasteur boy ole bate ya bisoka o ba mesani côté ya biso wana offrande tout consort wana bazo te ya wana ekomba mama mususu baso apete ya côté ya biso ke tribalisme ezali mabe parce que ceux qui observent mingi na l'église des ravers surtout le beli wana to mi vraiment appel parce que to tamboli to kiti sur terrain biso mouvement c'était vraiment mboka to moni ke na l'église mususu tribalisme comme na niveau pasteur so aza moto école tête il faut te ya kala monoko mboka na ye yango mwana mboka lobi tribalisme faut si là to sengi na ba pasteur bazo apete ya ko expliquer ba patient na bango ke tribalisme eza mabe donc ndenge bazo chance ko na biso na magazine monene to komi wapi bazo maloba o biso pe to zoloba ba mettre en pratique ba te apé batuna bango ke tribalisme eza mabe parce que tribalisme to ngamboka te to zala pour ko défendre Congo to sala kam eloko te pour na ko tondisa ba poche na biso non yango ndeko Dieu merci au koloba to bunda biso moko na ba fond propre na biso pour que Congo ezala uni na ba fond propre na biso pour que tribalisme régner te eza loko biso boy to telemeli yango na question na eza ke ba pasteur bozola na biso na minute oyo bandeko église des réveils bandeko bozo te na munoko na bino wana bozo temps ya ko expliquer bandeko que tribalisme eza mabe yo pasteur osala ka tribalisme l'église na yo tika yango po eza mabe boyambi phénomène no ndengeni tango régime moyo to bana rolo bakeno ba yeba longwa bato batika ko réclamer te mais tango bomoni kaka départ pour mon mboka Félix abimisa ta gouvernement te parce que lelo mo tina RTNC ba RTVS 1 ba télé 50 bazo réclamer bato omo za na fierté ya ko réclamer li foot na bango bino mouvement bana mboka boyambi yango ndenini na kotuna ndiko na ngai a lelo ya ndeko mopandi sango liberté koloba d'abord webi to koloba ete président Tshisekedi liti na ezaki démocratie d'abord eloko aliboso to koloba tango bato ba koya bongo état de droit bato ba ko lakisa ete biso toza na posa ya état de droit to tina état oyo to ko benga ezalaki état moko bo lobana kangayo manifester na longola o mosala o manifester pour la droit non mais ba longoli na mosala ba komi liste ba kombo bato ba manifester ki ba longoli ba na mosala OK na justice bacha na poche ezali dépendance na bango moko na yango mo itango ba moni ete ba yi opposition ba bundaki bitumba malonga ba yi opposition bango yo bazui yango wana moni bato nyonso babite biso pe na côté na biso makambo yaki ko bonga te
toko fongola mitema toloba yango po ete bakolongola biso lisusu te. Biso pe na kwa na biso toaki na ba problème tokoloba boye. Mais kasi biso pe mouvement citoyen ba na mboka to banda déjà kala na régime wala to kangama na régime wala to bima pe toko continuer liti na biso ya ete Congo ezala état de droit, Congo ezala na unité pe Congo ekende liboso. Biso liti na biso ezaki d'abord le peuple congolais bazwa bokonzi. Opposition ezwa pouvoir. Toko banga ndenge noko na biso balobaka ete avant l'indépendance c'est égal à après l'indépendance ezonga obebongo. Premièrement, on a rappelé le président Abisso Félix Tshisekedi oza président congolais et que peuple né tapi wana oyo azotambola tapi eko ça a été. Maintenant rappelez le moko papa lobaki le peuple d'abord tapi eko ça a été. Ata lelo ekolo masangu ndenge mati. To kitilo na rompo balati biso kwanga ozaki na 350 francs comme na 500 francs. Et comme ti mususu na ba 1000 francs ekolo ya masangu ozaki na ba 700 francs le comme na 1500. Message ya mouvement citoyen mon mboka et pas Félix Tshisekedi des aboyé. Tapi eko ça a été ata la peuple. Ata la peuple puis cortège ozotambola nango wana eko ça a été. Biso peuple to lingi nini? Ata la peuple azalaki aza muto azu pouvoir na mando kité ata la peuple ya azu pouvoir na biki na papier c'est-à-dire ata la peuple qui peut mamwana te mouvement citoyen moi na mboka déclarer boye lisusu RTNC ala ki chaîne ya ba congolais te pour RTNC ba zero l'action moté malamu o congolais asali RTNC bande ko laksaka OEC ya bango pour na promotion na bango la ki chaîne moi publicitaire yango to sengi boye bazo chaîne wana ba bongo sangwe pa ba congolais ba ko sala wana bazali et comme biso bana mboka et comme église dans milliers de villages yango lo biso sengi yango wana kolanda discours ya mona mboka CGA UDPS pe comme mona mboka Martin Fayulu ndebo mona ki elobi na Butembo asali meeting na ye bayambi pe belé pe l'équipe normale boyambi yango ndengini. D'abord na sepeli makasi na secrétaire général Jean-Marc Kabunda neloko asali parce que biso mouvement citoyen tango to bandaki no tribalisme message na biso ya liboso to telemelaki meeting à Sainte-Thérèse cordon de l'or même po chaloba qui était bande ko ya lamuka bauti ko sala meeting na Sainte-Thérèse boni Jean-Marc Kabunda o ba kasu no opposition te ba comme de la majorité faut ba ebaka ba kende sous na Sainte-Thérèse parce que na tango pe ya Kabila to eba qui était Kabila bato na soki basali na triomphal biso to ke tata Raphaël soki bango ba ke na tata Raphaël biso to ke na Sainte-Thérèse to andaki ko linga bongo te po na bato ba nongwana te ba bunda te ba swana te mais kasi yo bango balingaki ba luka et alaki balingaki ba soulever sous tribalisme yango biso mwana mboka na sagesse o nzamba pesa na mouvement citoyen oyo cordon de l'or même po chiakio alobaki ete ndeko Jean-Marc Kabunda to lobi bolongola itinéraire à Sainte-Thérèse bocha ngo esika mosusu soit tiboke na stade soit tiboke na triomphal mais na njili Sainte-Thérèse te na yango wana tomoni ete comme biso peuple akokaka biso comme pe bango balandaka mingi pe bakokaka ete mouvement citoyen mwana mboka ekosaka te parce que toboyaki ba incident majeur ya bakendaki kotia yango na limité ya ali esika tokumisi bango bravo parce que bakokaki biso tango tokolobaka bokoyokaka tolingi te ke tolobi bokoyoka biso te donc tosepeli makasi na bango tobeteli bango mpenza maboko parce que balongolaki meeting na esika wana. Mouvement mwana mboka siège nango ezalaka wapi soki muto alingi asunga bino soki muto alingi avisiter bino bakokuta bino wapi omoni mouvement citoyen mwana mboka banda to bandi initiative o tozo kokuta na bambiscade ebele makambo ebele komanke biso tokoluka tokoma ofin fort ya mboka Congo kasi makoki to ali na yango te toye awa pona ete déjà tozali na projet tant tokosisa na Kinshasa toko kende na Kikwiti na kolongwa na niveau ya Kikwiti toko kita na ba Congo na yango pe toko senga na bato mosusu o ba koko sunga biso na ba moyen de transport le biete ngala sepeli boko appel la province orientale ngala sepeli boko appel na Beni pe na Yumbi ngala sepeli boko kende boy bande ko wana nyoso toko benga bino bo chalo boko na makambo yo po ete mouvement citoyen mwana mboka epanza message toko ba no tribalisme biso to ba kezali égal na non violence parce que tribalisme ndebe mi violence na kati ya mboka Congo yango toko senga na ba nyoso to eza ba partenaires internationaux eza ba partenaires nationaux boya awa bosunga mouvement citoyen mwana mboka ata à travers magazine to comme
to pe na numéro na biso na kopesa siko boki ko benga biso to boki ko komela biso pe ko tia biso ba aide na bino ezala ba conseil na bino ezala o bolingi bo pesa ete mouvement citoyen mala mboka ngana lobi ete deux personnes na kosala ba voyager na niveau ya Beni eloko biso to kozela yango wana parce que makoki akokende ti ba Beni to bani to ali na yango te numéro boko ko benga biso ezali plus 243 097 777 90 04 na lobby plus 243 97 777 90 04 na bandeli yango lisusu plus 243 plus 243 ndeko 97 777 90 04 wana okozwa mouvement citoyen mwana mboka mbala moko tokotina contact to pe yo olandi bien te numéro na tokomi wapi kaka okolandela biso koto oyo makambo ya kate diserie ezalaka bakobenga biso tokosola nayo tokoyeba ete oyo okosala na posa ete biso tosala to biso tokoba na yango ekozala malamu mingi ndeko Mambote na sepeli mingi bon biso na pesi mbote na cordon proche de leur mère na Steve Mujinga et puis Winnie Mandela et puis ma mère c'est fini. Merci les journalistes. Na pesi là d'abord mbote na cordon na poche na pesi mbote na dekikuyi. Na pesi mbote na peuple congolais nyonso. Na pesi mbote lisusu na mon coordonnateur présent de leur mes poches na pesi su mbote na bana mboka oyo bazotemela tribalisme na kati ya mboka Congo. Merci mon mboka. awa ezalaka boye awa eza esika ya mutu te eza sadi eza nzela bango mpe baye baleki ya bango nzela yo mpe tour na yo ekoki yaka tokoyamba yo baza na badifficulté na bapapier wana oyo bakomi soki mpoza na idée ya kocontribue bapesi ya bango numéro baza na besoin ya déplacement ezalaka boye baza bato ya liboso te me makambo bazosala emonani yango toyambi bango mpe tolobeli bango place bango basuki toza na posa ya makanisi na yo merci na bato nyonso bakolanda biso merci toujours courage na zolozolo na caméra Amos Lubaki Manixi magazine tokomi wapi eza toujours présent na ba service nyonso oyo bino bokosenga tosala toza présent merci.